Kayo nabite Gilin soki akoyo ko illustrele biso image wana ya mama ndenge azonika kayo na bassin to comprendre te na moni image sali tour ya toile mobimba. Ba mama ba sukula pe ba papa. Ba mama bo sukula pe ba papa esala bien. Moi na poto bolinga solo ezala te ngasiko na na bolinga solo. Bien. Po baloba ki mi bala poto ba gigolo ba pesa ba si tendresse te. Ozo comprendre siko ba moi maître Choucha mabele mbali moi poto sika me mama baya Zamba. Mais tendresse belé. Zamba. Avandi mupenda musuni mama onika. Mama niki yanga onika. Il lave son mari. Onika mbali na yo ka selon mon cœur. Faut pesa muninga chance tant walinga solo PPC chance. Ngane to kabonate to zana yi tinati ata do soigner Maître bo kabonate to kabonate. Lobi ke ba video etikali yango yele katina TV. Reine Mubimba ya kacha monte obetanga na reine ona Mubimba. Mona reine Mubimba. Nazo na wacha date na ke reine. Kacha monte obetanga na reine. Kacha te ya Côte 16 na reine obetanga te. Baba kacha baba. Yo tikala no kuna pamba. Na ba kacha moko te reine ba obetanga. Pena obetanga na ba 3 minutes 5 minutes kumbesile. Samso Samagura oyo kayo Samso ze lo côté banda le ti lobby. Aga kacher lokolanga. Maître Mataku mabende oyo kayo. Ye ku Mataku mabende kuna obete na pete. Nga fotangi na niveau kutu ya ba Samso te. Nga fotangi na niveau ba lourd mata. Ba lourd mata ba action za goto ba imana ba maître Chora. Ba maître Kadika Dima. Ba maître Nanyoyo. Solo la vérité. Na koti Brésil ba penga refi. Na kota Portugal bo apenga 4 mois. Yango ta on zonga ki poto na yemba Choucha mabela zonga poto. Zonga poto. Maître Choucha mona Paris. Paris et tout ça. Tu vois? 5 ans na Turquie. 5 ans na Turquie. Babenga 10 fois au 4 2 semaines na Namibie. Journée moko séjour na Qatar, Doha. Na tambuli fort. Natambuli ngama luki poto ndenga pasi mais nzambe moi ibindenga salaka jusqu'ici lelo pe na koma poto na confirmer pe na poto na confirmer pe mosala ne solo la vérité chante enfant toute la foule c'est son essor la vérité en écho résonne avec Miguel Niemba tout se donne. Aodobilai Samil Alim Bina Chentoine Rajin. Aodobilai Samil Alim Mina Chentoine Rajin. Merci à tous les internautes qui me regardent partout dans le monde. C'est Maître Beberka, Beka de la presse. Idéologie Mikolo Tobe, toi un système à Mwinda, toi une lanterne poto pelissa. Oza système à Mama Mwilo. Mwinda Mama Mwilo Simbaka, poto éclairer Mboka. Côté le côté ça, côté mensonge ça, tu es siko na vérité. Mais aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Maître Choucha Mabele, Mikiliste Schengen, Solo Lipeka Poto, Solo Lipeka Nini, Solo Lipeka Dior. Que j'ai dit bonjour Maître Choucha. Ouais, bonjour, Nasta, Ndeni. Carré, Maître Choucha. Talarai. Ndeni, ça va, santé, Makambo. Kito Konelengi. Ma ça va, Solo Lipeka moi poto na sentir. Maître l'équipe, maître tout ya poto Nelengi. À part kaka bamasa oyanga basi gardino bangonde intima quoi. Obakisi lisusu maître légendaire pour anine. Écoute si confusion. Yaza légendaire na ndenge nini abunda wapi. Wana légende ya ba sportif tout. Puisque nga na sali jijichu na club Santukai na commune à King. Dans la 3e dan. Avant na lich na la déjà légende ya ba chuchuka o ba ebi bana bumbu nyasu na pesi bino bambote. Tara maître na bino wa leki yuri toujours na beauté. Merci Maître Choucha pour l'intro. Wanezaleka juste intro. Maître Choucha abota miwapi. Maître Choucha né grandi à Kinshasa na commune à Bumbu. Nga naza venu on a pas de machine. Madara daka vient na biso uta okufa. Que ton nom repose en paix mon vieux. Yo bilogo to tigela ngeza.
Botam na commune na Bumbu na Gal. Na Bumbu ngana mwa Gal ti. Sans complexe kitoko bato musu bana Gal musu bakoma na bana Bandal, bakoma na bana nini bakatsa na bango na ngambo. Biso botam na commune na Pasi mais esala nga plaisir pour. Te eza commune na Pasi te bo Bumbu eza commune na Pasi. Biso nde to komisa ngo bongo na ba réflexion na biso. Yango ane kotsa complexe ke mutu musu aboya Bumbu neti ya la commune na Pasi akimi na Bandal. Non. Yoka nga na commune na Pasi selon biso to uti ba Congo bato misusu na poto bakola bien na ndenga bakini bakola ba commune ba Bandal. Moi j'ai grandi à Bumbu, lelo na sala fierté à commune Bumbu. Donc vous comprenez moi na Bumbu à sala honneur à 24 commune à Kinshasa. Bien. Il s'appelle Choucha Mabele Sola Lipeka. Yadio Motema Madame Niki Yanga. Zamba. Non, Motema Madame Niki Yanga. Zamba. Zamba on. Zamba côté to fandit. Vraiment Zamba. Tu na Zamba. Naza mobali ya mwasi moko. Mama Niki Yanga to pesi oba mbote. Tango na obeta Zamba bongo seke la kisike non ekoti. 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 Mais follow ba motema ya mama Niki Yanga. Zamba. Zamba na suka. Te Zamba za idéologie. Donc motema mama Niki Yanga seke efandi seke za scellé donc maître Choucha Mabele on a mama Niki Yanga seke suka. Soudé. Donc Zamba seke za nyonso to eza na propriété. Donc oyo solo la mabe akoti mba moro. Mikolo ba benga ngana madame Niki Yanga les inséparables. Bato ba kabwana teti liwa. Toroya na maître Choucha Mabele. Maître Choucha obandi sport wapi? Na Santukai, Senosen. Senosen na Barumbu. Na Bumbu ko Senosen ya Bumbu. Bumbu. Kabuma o tant Kabila le père okota. Ba mettre ba sala démonstration jijitu. Uyonse. Ba mettre ana salopa na dati ninja. Ba onde ba za ba mettre ba latsanga ceinture noire na niveau ya club. Na Senosen. Na Senosen Santukai. Moi bana to Bumbu ba bien bana Bandal, bana Ngeringeri. Banze zampata obandi sport na âge nini obandi sport na kimukolo to bandi sport na âge bandi sport na âge abo mwana ça veut dire mwana akena antique ya mwa bwagi saki ya bakaye akimine akene sport donc nakoli na sport de vina to elekika na sport osali ba sport nini nga sali jiu-jitsu na sepe na lit obabenga lit libre lelo na za catcher international. Ah ouais. Mais toi, on a bêta moi na mataku mabende. Ye. Bango baloba etroti. Tozi la sikoyo ndu lezoya wa tokozo ba on a Paris. Ba on faut ba bunda na nenga Paris. Maître Nobi na ba âge na bino nde bokomi boye boza ba parents. Est-ce que makambu fweza la ka ke non na robeta maître nani na robeta maître nani boko bunda ba combattre o eza professionnel. Na lobby ke mutu a chembongo mutu a chenini erreur su ba bagarre de la rue maître. Na lobby moi na wana mataku mabende. Yefa betama. Alors betama pena mutu pamba tena catcher international. Ngane na beta ye Choucha Mabele. Nina simba mina samagura. Ngana simba na mataku mabende. Yema peke wana za base code 16. Code 16 yela te la code Shwigi. Code 16 yela. Code 16 ya mi pandi. E bébé bongat. Etalinga te ngana aba nord. Nga vana na Paris na la ba nord. Est-ce que ba kimisa babanga mbula na mupepe? Oh, bato ba finga nga. O ba ya na TV ya fingo ya mama no, mama na nga sani. To papa na nga sani. Luka Choucha Mabele yemo watambla un seul contre seul bunda na yemo. Ba bunda ata. Nga zana action za koto. Kolo mettre ligba mettre tout na Paris na Kombo. Action za koto. Ba mettre Imana, Maradona. O Denis Kambai, ministre sport ya Kalazui bango, bakena ba action ba ko représenter Congo. Na Congo vraiment ko représenter Congo na catch. Utala ba image wana tabatonga za ba lourd major, maître major o Simbi, Lion Mubimba, Vinci Pinet, mutama kasi na ndenga deza. Ba général Windy, Mayulu. Da muto ako tobolo mobiki. Oma batunga zambon bata bien te maître zana combien de là non s'il vous plaît to na Paris na zana jet fou grand prêtre na biso to ba wesh na zana junior check fou jet fou na biso grand prêtre na biso
ozina massa na nga lisu les inséparables nina zamba yoroba mutamakasi na ndenga deza meto wana succès na poto po nga na nina to otiko bunda te po se to bundi nga na beteka po na biloko nga zamba Maître Nina Zamba nga yebi ke Maître Nina olinga nga nina se to bundi na beta yi po nga na biloko na mema nina o comprendre te mais ata massa na nga bato bazela komba nga na ye tiko sama te po toza les inséparables si toza do moko tosangisa ba force base garde du nord na pesi base garde du nord mobimba gouverneur Gatuzu Chao Likofi Zoba base garde du nord mobimba mbote bino boyebi boala toujours ya palais base garde du nord no bien wana base na ngai na poto base la ka moko wana base na ngai biso na bango eza banda kini Obed Gatuzo atankale ya mboka yoyebi nde topanzaka na bangonga suka on est toujours ensemble on est toujours ensemble excusez nano journaliste faut lobela moi na Paris mobimba sans polémique na tambo na ba studio ma studio oyo des fois te amout moi ça il kamba bien faut te souhaiter mona na été na ouverture tenga zala été on na voyage na salle de bain oh presenga na yaka na bassin to mona ki na bassin mais andoni kanga ibika mwasi na obala madame Nikiyang. Merci beaucoup au DG Migeniema pour la confiance. Merci beaucoup na bijou au Saleli diaspora na katia Paris toza ko beng sabatu nyonso tout ce qu'ils veulent faire leur publicité bo solo là-bas entreprise na bino ba boutique ba maison d'habillement n'hésitez pas à contacter la chaîne Solo la vérité to servir bino na fiabilité nyonso basi o balingi sala ba shooting photo basi o balingi ba maquiller bango na ba mariage na ba anniversaire n'hésitez pas à contacter la chaîne Solo la vérité toza pe na ba shooting photo basi azemi o balingi basa ba shooting photo contacter la chaîne Solo la vérité de DG Migeniema na banako pesa mbote na base garde nord mobimba base na ngai atankale Obed Gatuzo bino boyebika ande to pacha to solo la masolo ngo Maître Choucha Mabele, na sport nyonso to sali, on a combien de trophées? Bon, on a juste moi quelques médailles. Il y a championnat de ligue. Il y a la CA, il y a commune de Tobunda, organisation, la fédération, la mission de organisa. Nous avons moi quelques médailles na jiu-jitsu. Mais na CA lich na une médaille pour lich na sali en accélération, na bande mbamo na bundi catch. Na nesko catch na betinde ba catchero ba na combo. Ba mabokotomo ba bébé Rico ba zombie de Toragaza. Ah ouais? Ba tuna beta ba Kalombo que ton nom repose en paix. Kacha mo akufa bani na ngola Kalombo Jibril. Donc il y a Lena Gibondo ke belé mais na beta na 3 minutes kombe sila. Ah ouais? Mais nga ba image zala ukoti na YouTube otaliti. Bozo ngande tina loba na star Natali tali ba komba no. Na mana zankele beta ga solo lipeka dio shusha o monati. Mais Maître Choura Mboma na ndenga Angola kuna zana ba trophée belé abima ba champion Angola mobimba fo ba Choura Mboma abunda na Angola abunda ka style nini mabunda elite professionnel te nga lichi wa sirana mona ete ye avant yo avant ba ya problème te pour avant na Angola bino boye après Choura Mboma ave na nga siko bino nde ba journaliste bulukaka to ko ranking na bo koma na ranking no ndeni nga na olo nga na tunyo makama ba trophée za na trophée moko te oza na trophée moko te par rapport ya exemplaire net na Paris ana ba maître c'est Maître Choura Mboma te za makambo silika te za makambo silika te maître za makambo silika te Maître Choura Mboma ndaza niveau mona ba action za koto bino bolandi na sima non koloba bonte action za koto alikolo action alikolo ba Choura Mboma ata na ya poto pe action za alikolo na bango Choura Mboma aza vie na biso c'est là to solola bolinga bomema na ranger avec Choura Mboma tandis que ye Choura Mboma mutu nanga to solola bien mais action za koto yenda yamba ba Choura Mboma tu na poto bobunga histoire ti ba imana Maradona bango baba na poto kala bozo action ondini na pesi Landry Monda garçon capable na katia London ba mbote Istanbul Angola yebi o mutu na yo banini mais na bisio nga na Maître Choucha Mabele
ya oke bembe ya nyoka esilaka naosenga na basponsor nyonso tu Hervé Pambu HPHG naosenga na Flavien Mwanda vraiment batya mbongo nje mpona nga na olinga eza professionnel yo na maître Mataku Mabende ya code 16 eza bagarre mo eza professionnel eza bagarre de la rite ye mo mpe ayebi ke nga na obunda nzela te nga na ringe wana na mati 3 minutes kaka kombe sili na Mataku Mabende. Hervé Pambu HPGP HPGP Hervé Pambu HPGP toana maître Choucha Mabele na yebisaki oyo toza na maître Choucha Mabele awa sala eloko mo botiela bango ata nefiske 8000 mpe vie na nga Didier Dr Kamazola mo vie Dr Kamazola moto ayambanga na poto Dr Kamazola donc ya sala mo agence mo boye kozwa po pesi na Congo zwi babengo tikutaki tata mbala moko Dr Kamazola ye rata te ata 10 000 ata 8 000 ka sur place mbala moko na okosote aza bololo na Dr Kamazola na sentir kaka ya Didi Mondani cour suprême boni basango ya Pati Lolendo yebisa ya Didi Mondani azo solo la te jusque là zamba yango oyo acha maboko poto kenda ensemble ya Didi Mondani cour suprême on est toujours ensemble Frida Kalonda mwasi mwa kitoko na kati otakoloba Niki Yanga wana madame Frida Kalonda mwasi ya grand frère nanga okatena di madame Frida Kalonda kobanda boete ya maître wana mwasi ya yaya nanga ata madame Niki ayebi ouais madame Frida Kalonda na kati ya koleya mwasi ya tora gaza na pesi pe mère Dolantela mbote mère Bamara mère Baedu Mama Dolantela yo yebi on est toujours ensemble maître Choucha Mabele parcours na yo ti olongwe Angola nga vuma na sofra ya ngai siko bato bakomprena te loni na kimela na Congo nga bazikisa moto na essence likolo na nga ezala na petit mo boye na quartier bando benge Cardozo ala général ya babaton ya kuluna so ando bude nga ka shusho na sali boye akokanga te ebe teke nga siko na mkuwa moko po biso likofela vuma ta sa matutu na yebisi yo pe tio na buda nga ba étudier bakenda babwakela essence ya zika partout tout nga siko na ota yo te mto sala ngo ba étudier ka yepela na rankine ba étudier ba beti balobi ke muta tindi biso shusha na zonga ka palin ba kimono kuna lieutenant Saidi akufa major na beta siko masasi po ba olukanga ba mère ba beta bango ba bali ba nzete ya osakana te nga pe ate maître bakanga ete na kima mbangu ti rond-point ngaba 100 rond-point ngaba zamba na yebso na kima na bani na koti na conteneur matadi na koma matadi pe na yebi mutu te na souffra fort na luka ba maître quartier ndeni ya shusha bobombanga na manga matadi ka soiri ya makasi boma so mona te na teki bilamba na koti kabinda zamba kabinda ana na komia na kati mai banda 7h23 na okoma na soyo na kimbumba kuna pe na okuta bayankika to ba elimo boliti bona sanza moko te guruma ba confirmer que wa maître Mabele miki se Schengen Solali Pekadior ti pe grand frère nanga na lukika ga sedula mutu na ndolo ba portugais we uti na okoma pe Luanda na Luanda pe nzamba sana na yoza doki tina oke Turki poto Turki na souffra mabe na kati 10 fois na dindi na mai na epoto te 10 fois na mai na kweya na mai na moni requin zoya babimisinga nga daiti après pas ba refoulenga refoule na Angola après na zongi donc okati sinon pendant 10 fois au quotidien pendant 5 ans ya Turki ko kati 10 fois refoule kacho 6 mois mbalama bazong singa Angola Angola pe natali likolo mona vuma lufwa zamba na kita mulili zamba encore monnaie da minda Turki encore Turki maya Turki calcaire wana ala na Turki poto Istanbul mikili pona Angola na mona mulili ya osakana te emona na bongo tango okita yo uti refoule se 5 libanda ya omona mulili après wana na ndo lukala na koti Brésil ba penga refi na koti Portugal ba penga 4 mois
yango ntango nazongaki poto naoyemba shusha mabele azonga poto maître shusha mona Paris et tout ça tu vois. Eh, yeah. 5 ans na Turquie. 5 ans na Turquie. Babenga 10 fois au 2 4 semaines na Namibie. Journée moko séjour na Qatar, Doha. Natambuli fort. Natambuli. Nga maluki poto ndenga pasi. Mais nzambe moi ibindenga salaka. Jusqu'ici, hein. Lelo pe na koma poto na confirmer pe na poto. Na confirmer pe. Mais ça la neni po komboneza la toujours na actualité. Nga leki ya Zakari Baba Sweti. Zamba. Naza leki ya Zakari Baba Sweti. Les mola. En plus na maître Warion. Ba Warion tout maître na bina bokari yu. Wa leki Yuri Kalenga na boti. Bo soutenir nga. Nga na maître ba Warion. Ne bango kuna ba pesa ba maître ba ekiri mususu wana ba bingo nini. Zamba. Bana na mataku mabende wana. Base code 16 maître Samso Samagura. Nga chiko maître ba Warion tout. Ya poto. To beta Stade de France. Bo comprendre. Que maître ba Warion. Pour les jours ana ba otu ba posa ba mona shusha mabele baya. Eza bololo nankele. Wana eza première sortie officielle na mama tonde. Tara Didé Mangala Nzambe aéroport ya Ngola. Ba boss Isenga Ozala. Marichal Isenga. Muto kabaka $300 na musika. Mane na Afrique du Sud. Donc so solo lika bongo mba mo dessin. Mais ngam na ozongo na par nanga. Yo lobela ngata na zo. Marichal Isenga. Na ko sote bololo nankele. Oh, déjà, quand tu combo bandotang sanga. Des fois, bonne attention. Madame Niki ko compter pour ya maman. Te wana ya biso ya parler. Docteur Kamazo la vie. Viens dans mon grand frère. Ouais. Tes grand frère, ouais. Et qui pas docteur. Ophélie. Bien. Wana ya. Bien. Relation mususu ba négligence. Bien. Ba relation mususu ba garda. On est tinga moi te ici na la ma bena mi gagner ma on na fo kitu. Bien. Nde tozala na ba oncle John Conde Santiago. Oncle John Conde Santiago. Nde to développer na ba roi bilamba kale ya mboka. Roi bilamba mutunanga akenda. Azali. Toujours roi bilamba kale ya mboka. Nde to développer na ba Jimmy Bilele Ndimangondo. Ba grand noko. Mais na reine mubimba ya kacha mo te obetanga na reine wana mubimba. Mona reine mubimba. Nazo ya na acha date na ke reine. Kacha mo te obetanga na reine. Kacha te ya Côte 16 na reine obetanga te. Baba kacha baba. Boyo tikala no kuna pamba. Na ba kacha mo te reine ba obetanga. Pena obetanga na ba 3 minutes 5 minutes kombesile. Samso Samagura oyo kayo. Samso ze lo côté banda le ti lobby. Aga kacher lokolanga. Maître Mataku mabende oyo kayo. Ye Mataku mabende kuna obete na pete. Nga fotangi na niveau kutu ya ba Samso te. Nga fotangi na niveau ba lourd mata. Ba lourd mata ba action za goto ba imana ba maître Chora. Ba maître Kadika Dima. Ba maître nanyo ba avantage les brésiliens. Maître Nzube. Ya judo, ya kacher. Maître Nzube. Nzube light. Fota ngande ti yo babakaka. Uma bakacha ngono linga beta bana lit na ya moto na nzoto. Bakaka. Ngono linga beta babakaka, bakacha ro bana makambu. Au moins, moi, 50 000 euros. Merci beaucoup. Nous avançons vers la deuxième partie de notre émission. Merci beaucoup, Nabatou. Nous surtout partout dans le monde. Je dis un grand merci et bon week-end à Yapapi Matalatala Matos. Yapapi Matalatala Matos, Hervé Pambou, HP, GP. On est ensemble, Flavien Mwanda. On est toujours ensemble. Yannick Ngoma, NG de Lille. Yannick Ngoma, NG Nakatia Lille, grand garçon Nandinga Mukete, Stachi Kunkumen. Stachi Kunkumen, mon frère. Stachi Kunkumen. Moi na papa kulutunanga. Rémi Suisse. Ayebi sangape. Na Suisse na pese mbote, c'est mon père. Nga papa na komone Richard Kunku, Stachi, komone pe papa Rémi Kunku dans bye bye yana leki. Stachi Kunku, au grand frère na yo,
maître wana succès na poto mobimba yo Shusha Mabele. Staching Kuku na yosa ko ke tozana maître Shusha Mabele, maître Shusha Mabele yango donc moni ke ezala nango ya palais. Maître Shusha Maya depuis. Donc maître Shusha Staching Kuku men Jaja Kisimbia Mboka. Maître Jarman Kisimbia Mboka. Yo yebi on est toujours ensemble. Maître Shusha. Ningo zasko na Paris awa. Ba objectif ezavuma nini? Objectif ya gato lukatito ça na ba entraînement personnel ba benga individuel. Mais après banana e poto compétition mo pe na bundi na oti. Tous les maîtres na poto na bunditi. Vous comprenez? Ba tu ko intimider biso. To ça la ba entraînement. Pe ya to ela to lukambo, to ela distraction ti. Ba ya o ana distraction vuma pona nga na boyi na nga. Ngaso inga mbongo compétition na ring to bundi. Mais bino ne boko na distraction ngona ba mettre à code 16. C'est distraction. Faut bo sala na ba âge na bino faut bunda ba bagarre mo eza professionnel. Ba partenaire ba ko chambongo. Ba ngonde ba luka ba partenaire to betana. Ana Paris ba. Et comme makambo lukana makambo ba bagarre de la rue. Ezala raté na ba âge na bino. Bokoli ba sportif ebele ba ozwa bino comme exemple. Yo mona nya buna nzela na poto. Ba onde ba banga biso base ya garde no poto legi ba ona makasi pe to legi ba ona ebele. Vous comprenez? Oya ba non. En plus ngande na aboye na biso déjà à part na ba kiri yo ana so ba groupe ngamona na makasi. Ya ma sécurité ya. On a beau cha jambi vraiment okendo chité. Yo zonde. Tunanya chura mboma ebisonga. Tunana momu. Siko kotsa maître chura momu. Tunana no yemo mukia ebisa. Yebse ga Shusha Mabele, yebse ga nkele na bololo. Ngana defati. Faut bunda ne ba bagarre mo eza vraiment professionnel. Bina filé, ayebi valeur na ba tirki. Bina filé héritier Watanabe Gogani. Na pesi mbote po na yebi ga soutenir nga pe na nenga bangola. Wata ayebi. Omoni na pesi Kevin Cheval Mboti. Masana nga ami d'intime. Kevin Cheval. Na pesi maître CD Alamba Mbote. Poison maître CD Alamba. Na pesi nani susu kombo kima maître kombo kima maître Ibudu Onya ya judo. Maître Shigo Masamba. Na pesi maître Goyo Pitbull. Mbote, mbwa mabe. Toka bule ubwaka kuna ngabwaka bule. Shigo Masamba bidoze d'attaque. Maître Goyo Pitbull, yo yebi. Shigo betaille. Keba Seda Alamba za na poison. Angaye. Abiso. Maître, bongo tango bat baloba ke yo muto kotisi kuluna na Turquie. Na Turquie nga kota kuluna tenga na leader a Turquie mobimba. Mais na époque na onde avant bazongi so ne moko comme désordre et comme makamba be kiri Turquie zala bongote. C'est là, j'en explique malembe to ke malembe to so asiko tangi ben intellectuel. Ouais. Omoni Turquie mobimba nga leader na bango. Nde a to mona leader renta kali. Je ne disconviens pas. Nde na ngola leader eza 24 applications CRS. Nga siko na Turquie leader ba mettre tout au baleka na Turquie. Ba ebi. Parce que nous avons le Shusha résident Turquie. Pa bota na mboka Turquie. Ma sekita, nga mise bayaka wata ma ye na Turquie, boluke la Shusha Mabele. Bakanga mise mo héritier na Istanbul. Ba ozonga, ba eba langi tenga msa intervention. Na beta ki Turquie, ma mchoro, papa wata. Ça ndeni polo ba ki Turquie. N'était président vanda à 5 ans. Chok Guzel. Na c'est là li kama billet. C'est ni Marrakech change ticket yebika malgré na yede na poto na loba français ki tire kokim watatanga ya usande ni polo balangi langi ya bololo des autres mais on vend ça ba chanza pe watalela place wata considérant ngona pe mo pe na ba concert to ile ka tire ki wata solo langa mabe Shusha likundi ya famille zomona des fois te mettre mais nga question na ngeza bongo te question na ngeza okoza leader na ba mettre nyoso toi Turquie bien sûr mais tango bat baloba ke yo muto koti sa ma idéologie ya kuluna na Turquie. Est-ce que nga za kuluna nga za mettre kaka mais kuluna so ayepa na nga nga encadrer karati
na époque non de komi ba jamaïcain so ba vietnamien so ba américain ya Turquie tout na pesi ba mbote. Ça veut dire bando respecter nga vient na bango légende. Légende vient na biso mettre plein mettre solo là. Pour nga elende na kuti o mettre en pierre na kabelo mo 100 €, mo 50 €. Ba ba ebi na Turquie sans commentaire ça ba ventir. So kutana swali peka poto yande to kutana Willy Musheni. Sigo ya Turquie. Pe le seul maître ba no mata avion tongo midi pourquoi na ndenga Istanbul ya kanga. Na va na province na okende capitaine avion na zone na avion. Pe na na 3 palais na Turquie, 3 ndako. Zamba. Na bomba abatu. O ba okatsa. Ah ouais? Ah na ba ebi. Tuna ba na Turquie, tuna pe mamu yombe mbote. Mama na biso mamu yombe papi Mayala, vient na biso Mayala o papi Mayala na masa na nga Cashman. Le roi de Basimani. Masa na nga katsa ba. Tisi ko bazalaka kuna. Bakangama. Bakangama solo bakangama. Ah. Papi Mayala mengu. Bakangama solo pe bakangama. Oh, papi Mayala pe akangama. Oh, kombo ete. Bakangama solo pe bakangama. Baza en Turquie. Ça veut dire baza wana. Ah ouais. Ah oui, baza wana. Papi Mayala mengu yende muta koti saka batu poto. Na ndenga Turquie. Apesi ve na nga bestino bilele mbote ya bei yo yebi laskoni mbunza. Landry Monda garçon capable. Mwana Turquie, mwana Angola, mwana London. Yo yebi Maître Choucha mabele. Maître Choucha. Tolali tolamuki tomoni video na toile. Mama cho na bassin. Azoni kakayo neti bébé. Mama azoni kakayo. Nabite Guilain soki akoyeko illustrele biso image wana. Ya mama ndenge azoni kakayo na bassin. To comprendre te na moni image sali tour ya toile mobimba. Ba mama ba sukula pe ba papa. Ba mama bo sukula pe ba papa. Et ça là bien. Moi na poto bolinga solo ezala te. Nga siko na na bolinga solo. Bien. Po ba loba ki mi bala poto. Ba gigolo. Ba pesa ba si tendresse te. Ozo comprendre. Siko ba moi Maître Choucha mabele mbali moi poto sika me mama baya. Zamba. Mais tendresse belé. Zamba. Avandi mupenda musuni mama onika. Mama Niki yanga onika. Il lave son mari. Onika mbali na yo ka selon mon cœur. Faut pesa muninga chance tango alingi solo PPC chance. Ngane to kabonate to zana yi tinati ata do soigner. Maître bo kabonate. To kabonate. Lobi ke ba video etikali yango yele katina TV. Ngai to kabonate. Soki yeli to kabonate dépendre pas ni mais pona nga. Yo lingande ni na niveau déjà akonika ko bongo na kacha bassin. Ndenga akonika ko bongo na kacha bassin vraiment. Ah ouais. Bololo. Quel est? Zamba. Ngaye. Choucha mabele. Na mo ba chona ba page bele à TikTok. Bobo chena kisi mwana batu. Ça la misala mala mwanzambe. Eza misala mala mwanzambe. Nzambe meso tutani. Ozo masondo roba santa. Zamba. Ngaye Frida Kalonda. Maman vraiment batela papa malamu. Est-ce que eza pona mukanda te Maître Choucha? Nga mukanda na double passeport. Double passeport. Pe na double passeport. Passeport rouge na Angola. Nga ebona voyage na double mukanda. Na mukanda 15 ans Angola. Passeport pe 15 ans. Na pe mukanda Congo. Zamba. Na double mikanda double passeport. Ça veut dire na papier o baloba papier na non. Bo ba mo baloba papier mukande laksini. Ke papier ti. Ouais. O mi gagner ma yo kana mukande ni ya papier ti. Passeport na passeport na nationalité. Zamba. Ezaka différence ke ngana mukande Angola bango ya poto. Mais biso nyoso na mikanda. Bo matavion de Tozana mikanda. Zamba. Aliningisa TV. Tozana mikanda. Zamba di. Epela. Tozana mikanda. Nga Angola bango ya po.
Boso na kufi yogani na poto ya mukanda te. Babimisa mukanda no api ya Angola. Obimi nationalité nini? Angolais. Kasi sepe olingo bimisa Congo bima nationalité nini? Congolais. Tozala na mikanda. Loba merci. Merci pour nando fongoli sous ba téléspectateurs. Bana poto tout bobanga ba city mais bo respecter ba maman. Ça veut dire que atoza mukanda te moi mukando yela poto eza mukanda. Malem bobonga. Vie elobi ya Nzambe. To pesa ba yo ma espace te. Sko ba bolingwa eza ya intérêt trop pourquoi? Ngana ça intérêt te ngana na ngunda. Ngana ngunda ti. Na récépissé l'action. Bo benga sans papier ni na l'action eza en cours na l'action. Non, ça va, merci. Ah oui, mais sigo eza te gona la ni mama pona ni non. Nga landa mama pona bolingo kaka. Pe to linga lelo te banda bangola to kuta na poto. Merci maître Choucha pona lelo na moni tokomi na biso vraiment na suka na ebite nini oko bakisa o na tuni yote nini ko yebisa ba téléspectateurs na biso ya solo la vérité surtout o balaka coacher cimenté na émission o ya Zamba. Na pesika mbote mingi na mama Afimbala ma pasteur Saint-Denis 93 donc dimanche na zana entraînement na Saveni le temple ba o balinga nga boya nde na beta mettre action za koto na ndenga entraînement pona moni boluka pe actualité sike kota imana pe préparer makasi Maradona na beto na kadikadi mabozala ane beli bana to Savini le temple bozela wana noya mais mikolo pe na mo fa simba mapena ba mettre monsieur ba judoka ba bengsa nga pe yepsi na l'ensemble défi judoka tout na ndenga sans polémique opa mona simba mana Choucha mabel entraînement et ça peut bien maître Yves Kambakson oyoka nga seng na travailler na Kevin Cheval na maître Iboudou to na Chigo Masamba le bulldozer d'attaque bongo ki maseda lamba poani nayebi te ndeni na koloba yo ozaka moto ba polémique mais na lobelo ti. Merci maître Choucha ondima kacher nini te na poto na ndimi kacha mo te na ndima ka deux personnes action za ko tuna imana na vie na biso ya Belgique Shaolin isili maître Shaolin merci na maître Zefi Zefi Bola maître Zefi Bola bololo wa mutu nanga aza bololo to sa ne ba entraînement mona ba ah ouais mabi yepe na ndima e ba o to batika li rien Zefi est bon maître est bon mais nina Zamba pe deux fois te mutu makasi un bon technicien tout ça ne ba entraînement bon mona vidéo maître Nina Zamba na pesio ba mbote belé maître Chura Mboma ba mbote belé Chura Mboma masa na ngai aoza vie na nga na âge mais na kiboboy masa na nga Chura Mboma Atankale Obed Gatuzo DJ Rigen moi ba dédicace poto sukisi na biso pona lelo dédicace na boka kaka petit na nga masa na nga Fabrice Ntsumbu mon grand frère Didier Dr Kamazola ya Ado Makaya Lifton Mateush ba famille na nga Enoch Kanza Fanny Kunku na kati ya Luanda ma grande sœur chérie quoi papa na nga aboti maître Choucha ma belle Richard Kunku na kati ya Bruxelles mon père yoibi Stachi Kunku papa Rémi Kunku na kati ya Suède donc moi na bino yo makasi ya sika force ya sika na yaka na beta po Choucha wakata mutu tia. Merci beaucoup Pona lelo tosukisi awa, j'ai dit un grand merci au DG Miguel les visionnaires pour la confiance encore. Merci mingi na ba téléspectateurs nyonso tu o bazalaka scotché na chaîne Solo la vérité, restez branchés bolanda émission au Zamba yangonde mama mou la pesi makambo mikolo yangonde ezana lumière mikolo ya ba mwalimu mikolo pe to ana Ramadan to ana Karem. Merci na batu nyonso tu base nanga mobimba kaponkala la kilo ba Farel Glody Zara, Medi Zara, Maître Mikayo Yebi, Roméo Moulamba, MC, Stachin Kunkumen, Eli le Playboy, Jimmy Bilé, Lendi Mangondo. On est toujours ensemble. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Car connais-toi toi-même.
Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Car connais-toi toi-même. Au Bossani, maître Choucha. Au Bossani, Moutumoko, et va la mala cause, vient en la mbila, bête massas na Congo. De tout ana na moi déclaré, Pecho bois qui n'a été au bord bayuma, et va la mala cause, motema méfi, et bikagati. Dolante la pona lelo tosuki awa. Merci. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto nemoyebite. Yaka, tokisi na metro, chateau ngutia daka yau. Oka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. À Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mine dula metro. Saka mukolo boya takota musaka. Bisa talinga ba nini. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozo lobela makambo ma tampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampo ba maman, ba nduta ba maman oyo baza na besoin osala taille pour na kokita mamuno. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Non non. Yo je m'en atte. Oh là là. Eloko evanisa mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit petit wana. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bobisa. Et je traité tellement vraiment ngamu na za victime na meki yango. Oh ya ba so de na ina. Lesi yeyo azobongisa le poso. Apoli kote kango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto ezote kango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali ba produit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala Awa toza boya te nango Nicole Malonga